S'il vous plaît. Madame. Madame, j'ai fausse. S'il vous plaît, excusez-nous, Internet. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi bokotuna na lamba kabianini bazoruba nayebi kurambate eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango jamais vu. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makamba bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu, pas vous mouna falon. Moi si kitoko ba rubi moi nankoi, autika nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o boringaka, tout sur na binu. Likuwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koyeba samba ya Android azokota internet azorukanin azorukame Sheraton TV Bo s'abonner massivement. Babito s'abonner biso nyonso et abongo misho bozo manimpaka na kata Sheraton TV. Bo s'abonner na kata Sheraton TV na manimpaka esibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime au j'aime na bimela bino. Sheraton TV, la chaîne d'excellence. Sheraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir à nos très chers internautes. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est moi, Falon Matondo, la fille du maréchal. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la fille du maréchal Mwanankoy, Azankoy, Talaranga, Nakata Sheraton TV, Sheraton chaîne, Oeko, c'est chaque jamais. Talara Sheraton, Talara Sheraton, Nabilengi, Nango Bilenga Boy, avec le docteur Chirac, que je salue, avec toute sa famille, Moutoumoro bien, comme je le dis, Moutoumoro bien, non, bien, ils appellent bien, quoi. Sans plus tarder, je vais vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui. Nous voulions être aujourd'hui dans un cadre très naturel pour parler du Kambu Oyo, et dérangeaka, mama bala, parce que dans l'émission au sexe et pratique, eza on a po et bongisa mama bala et bakisa non ba 1+, ndena lobaka toujours papa maman na minute sozo la nanga zo moi stylo, moi carnet, moi bloc-notes, marquera déjà parce que temps est coquille donc ngonga coquille la fille du maréchal aye donc le loto lobela mambo e bon mingi mabala makambo et il y a surtout la génération na biso parce que la maman na biso ba koko na biso to mona kangote moi si oyo et si abali tango abali négligence o ekotaka na nzoto na ye na ndaku na soin ya mobali na ye patati patata na babeblo comme ça na ba appellation mususu lokwa peut-être na obenga chéri et comme ya nanye ya boye et mususu ezaki ya ye longo ya elozaki papa longo papa et comme kuta benga apé souté et comme ka mbonga wenzi sala boye. Donc babilo ko ana nyonso yango lelo to yepoto sunga bino comme on le dit toujours to lingaka ko bongisa quoi parce que to bundisa ka ba anti-valeur na niveau mon ezala raté donc na niveau mon kutu ko na e monana te mais comme a valeur. Là je suis avec Jeffrose Katokolo. Bonjour Jeffrose. Ouais, bonjour la fille du maréchal. Jeffrose, pour la likambu sujet na biso o lelo sujet peneza très capital parce que lelo oui que toi divorce c'est ça rumata makasi. Bah oui, faut toi divorcer mata parce que bon moi si nanda les sauter. Donc ça veut dire que les femmes ne jouent pas bien leur rôle. Bon moi c'est ça la tête donc ils ont fait ça pas si ming. Et puis ça pas si ming parce que ngabon on a victime nango. On a victime nango donc tant vous avez ba chérie non la chérie ça va y parce que les chemises à repasser à sali boye au bimi boye zone beaucoup c'est toujours propre mais banda kota na parler. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Donc tu marqué déjà parce que tu as eu mon toyo. Donc moi-même je m'y attendais pas.
Donc, Nazu Mouto, c'est mon confrère, oui. Mouto, le sujet, donc il est la preuve vivante. Donc, ça se passe comment? Bon, tant que vous avez un chéri, vous avez bien, elle a parlé, à Kombo m'a parlé, à Soukoli Bassani, à Bongsindaku, Yemo Ami Bongisi, tout, elle était toujours propre. Mais Banaka to Komandaku Moko, Tché n'a parlé, qui a comme Vana Nandaku. Ah, il n'y a pas si mille. Bon, on a habité, en tout cas, il faut aider Bandero Bassi. Comment moi, si Mobimba, imaginez que non, tout en Nandaku. Tout là, il y a Tonga, Bimi, n'a que Moussala. Net n'est pas l'émission par exemple. Tout à l'heure, il y a bien l'émission. Après l'émission, nous avons parlé de et quand il y a bien tiré dans les putas dans la tolo. Alors so lamba so ipoto so inini. Nazo ina kuchepe kaka na liputa na tolo. Mais je me suis dit mais oh moi ça ndeni ni bo. Liputa na tolo tongo, liputa na tolo midi, liputa na tolo poko, liputa na tolo. Aolala, liputa na tolo. Bon, je me disais c'est quoi ça au juste? Moi ça rose à la beauté quand même. Moi ça rose à la beauté. Ça et ça ça passe. Au moins la banda tchani comment dirais-je ni na mino bolata mutu filet oh di on a pêché tonine banda la ti filet na mutu a longo la filet te vandi ya longo la filet paiement bola na chambre bo solo souki otinda solo parce que do ya comme nega déjà ça on ndaka libala c'est fini non il faut moi ça mi bongi ça dans la propre dans la soin moi il faut dans la soin soukoli bilamba makambo faisait belé au loba donc ce qui to Mambuzu bapona ngaka mambuzu bapona ngangolo oyo telemi oyo lo ba mapena ngai zande ngangolo tu yo saninya cher internaute gambela babongisela nga bilamba je fais toute cette émission zani madame na papa maman oh mobali na ngai je suis aussi pour courage au telema pour cette langue émission ngapena lo ba o ayo na ko lo ba o makambo ngana yo pardon et comme une émission d'eni et comme une émission d'eni s'il vous plaît la question de répondre laisse ngata kombo na madame kombo nani comme na fura. Bon, donc, chers internautes, comprenez-nous, c'est vraiment chaud. Madame, tout d'abord, excusez-nous. Est-ce que on peut permettre Toko Tanakati parce qu'ils ont les bandes comme Mambo, ils sont déjà, et comme il y a un niveau mon coup de manière causé la tête, donc je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Écoutez, vous avez besoin. Au vent de Sabiso, au moins t'es mis dans la boîte. Non. S'il vous plaît. Mais mes chers internautes, s'il vous plaît, écoutez-moi. Donc, Naïbi que Eza passi, Eza le mot, Eza choc. Vraiment, ma chérie, tu peux nous excuser. Ou excusez, Biso, on a un tous en la balabala. Batobele ba yoka. Mon balo zala na yewa matela ka una mbetu. Okuta ya cette émission boye. Tandis que ma belle musunga na sala. Ma chérie. Bon, papa, pardon. Tous en la balabala. Chers internautes, excusez-nous. Nous changeons de cadre. Ma belle aussi elle pas la. Oui. Bon, tout sur le long Kati, pardon. Pardon, tout sur le long Kati. Excusez-nous, le cher internaute, Toko Tanakati, comme ça, on va en parler en long et en large. Parce que là, ça devient vraiment chaud. Ça devient chaud. Vraiment, madame, comme on lobby, on décide pour le moment. Oui. Comme ça, Toko Tanakati. Excusez-nous. Aussi, on va la télé, au Kaniblo, on ne serait pas habillé. Non, écoutez, s'il vous plaît. Maman, Jeff Rose. Sexe et pratique Ezali, vraiment ça je le rappelle à nos téléspectateurs, à nos internautes, Ezali pour nous bongisa ma balle. Et ça c'est une bonne chose. Vraiment là moi je rends grâce à Dieu. Excusez-moi madame, je rends grâce à Dieu parce que et là boyer et ça l'a mis mon émission. Vraiment moi je dis que Eza bien pour interpeller Bino donc et dans le lot peut-être bon saliba là na sexe et pratique je m'attendais pas. Eza même pas conception émission vraiment. Donc les lots bon saliba na sexe et pratique on entre à l'intérieur. Si on peut envoyer l'antenne et puis on entre à l'intérieur. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, j'ai faux. S'il vous plaît, excusez-nous, Internet. Pardon, madame, est-ce que Oro s'est calmé dans mon pied?
Mon palo le Canada, ta yo comment place nanga. Oh le Canada, c'est l'émission, hein? Na li kamusu ke yemu to pousser ngala za la bongo. Papa, les lots de to. Nana pexo o sa sona so. Papa, yo pesa ngamba wasuki. Obi ngamba wasuki. Ata mafuta pesa. Osa kindokite. Bon, Toyokana, s'il vous plaît. Maman. Tofanda na kimia internet excusez-moi. Tofanda nanu, tofanda to solo la lelo lelo nde to bongisa, lelo nde parce que to bongisa bato à distance, lelo vraiment comme je le dis, isa grâce, lelo to bongisa, je faut s'il te plaît mon frère. Na linga na mafuta mbila te yo. Yokanga nanu. Taba ba petit. Yokanga, je fose. Yo kanganano to fanda to solo na kimia po be psema pe musala na ngate s'il vous plaît. C'est bon. OK. Voilà, nous sommes là dans le show vraiment mon frère Jeffrose. Je suis heureuse et contente de rencontrer moi c'est Jeffrose parce que Jeffrose c'est mon ami, c'est la première fois et l'attention est vraiment chaude. Vraiment je m'excuse bande konanga quand on senga bino bo bebiselanga musana ngate. Bo bebiselanga ngate mais ce qui est bon ezanini vous devez vous exprimer Je sais que Ezaki n'a pas programme non Ezaki bongoté mais mon frère non sengayo. Ben oui, vérité faut bima. Oui, vérité bima parce que maramba bien peko bima wa parce que c'est difficile je vous dis dialogue ezala na mabala et comme il passe dialogue ezala raté. Oh nyonso tozomona oh eza manque il y a dialogue. Donc toyoka bande kona biso maman fera pour na calmer muke obimisa oh zanango parce que il faut qu'il tape normalement la penzo za likolo. Oza likolo naza heureuse d'abord ya recevoir yo bien que ça qui prévu té. Elle prévu té bon Mélisse nga kutupe madame que ça prévu té maman fera yebisangai ndenge to lobela lelo ba maman oyo ba négligeaka banda kusoki si abali libanda zaki ndenge mususu ba propriété moi zaki na ngwa banda sokola deux fois comment sokola une fois ba bleu wana nyonso wana ezaka dû à quoi parce que yonde siko olobi omise biso lo moko ngaku na s'attendait na ngote ya lobi za faute ya mobali on a bongo skona ndeni eza faute na ye lelo komikeo biso basa mabala to kipasu mibali te to mwa ba indifférence na mibali non eza mibali bango moko neti ye ndinga vandi bongo azo na yoka kindinga aloba na oke o mwasi nanga kana filer na liputa na tolo mama ayebisanga ba mwani ni yapesa mbonga suki to mbonga mafuta so nga lelo furandi na zabo na otambo na nzela ese mosa liba kota na lox ba kota tentira rouge na tenyo so pona ko bomba ka pia kanya na miso batu ba mona teki mwasi na yemo na za salite mwasi na yana boy basala mobali bola mundengeni après si mobali miso batu ke mwasi nanga be mwasi nanga boy tandis que faute ou te pas na bino on a qui prêté na sukola bilamba bana tête yomo apesa ngambonga savon na peso monta pesa ngambonga wenzi pour longola savon ya bana o longola eloko mo parfois somba moyen exact asombela ngani liputa ni lipapa ni nini pour le loko makio basa mabala be basa mabala boy ba defeso ute pas na bango mibali sui yazo lukanini na comme infidèle pour na ye mama limbisa nga yesu na kanda na ko apeno lo bate et oui, nana raison. Bon, toyoka papa. Siko mama lobi faute na yo. Likambo bimia wa likambo mbongo papa. Mbongo. Likambo mbongo eboma ba famille, mbongo eboma ba entreprise eboma mbebele. Siko mbongo pona mwasi na moko penza. Mwasi na moko bali. La fille du maréchal. Tuna enano. Tonga na bali. Aïsanga que non, chérie pour mitungisa te, pesa ngambo mo na bano sala commerce et ko banda usunga ngai na ba besoin na nganyoso. Tuna mbongo ne kenda api. Tuna ina mbongo wana. Comme ça, après na pesa bien so switch pourquoi na koma mbongo. Mama mbongo ne kindi wapi. Yo pesa ngambongo depuis année nini? Ngane to komi ndeba na combien? To komi ndela bana 4. Apesa ngambongo na mona liboso. Yebisa ngambongo o ya pesa ngabandela botoka mona liboso. Lelo mona biso liboso na 19 ans. Siko mbongo wana eba no tourner banda 19 ans ndé ça que sombela ngelo côté après si maton ko ke moi ça bimi be komi ke moi ça la zama be dernièrement moi si moi avait na biso wana mobile ka kena mobile non mobile msouté mais réseau comini moi ça sali non et comme moi ça sali infidèle boye tandis que ba ngone bazama be na mbetu ko sepesa moi ça malonga te ko sanga mamoral likolo et ça sens s'il vous plaît. Pardon.
Toyokana, s'il vous plaît. Makamususu, papa Katokolo, je sais que je suis neutre. Oui, mais elo monga na ko bakisa papa. Na côté nanga été parce que nga fona za normalement na katikati. Mais c'est que moi je pourrais dire parce que mission vous avez prévu tout ça à débat. Na mona rappé lelo mingi papa so azuka kambongo apesi mwasi na ye sala boye. Wana penza okoko calculer ma ben erreur bosa rezarani tende na pesa mwasi na mbongo eza peut-être pour na mapa na tongo kaka eza elimsaka mais siko au mona yo chaque jour ekomi kaka na zuité bazo futa bisote ekomi kolia ya bana na kati bilamba bana savon yebisanga mbongo ezo tourner ezo bimise belé ezo kota et puis er ekomi da ko bimisa obando ko bimisa ba obimisi bénéfice après ti okota na capital er mo reposo mona te ki za rapper mo mabe oyo koma ina niveau wana te. Oui, nazo seka parce que eza soni ya ko benga mwasi na ngai na miso ba tukama ile te ya soni pona ngai o message au fida na bon o message déjà bon d'accord impolitesse là bosser pas d'impolitesse maman na zui mbongo $1200 si je me rappelle bien en janvier na pesaï wa on tu mais ça il y a 4 mois na sala light ngamoko na kenda lufu na soma biloko nyoso to ya light na tia mais $1200 c'est $1200 pour na au sort hier moko de la senga après ça proposition à 800 après ça 1200 maman na 19 ans ba tu me na $1200 ba komi na ba komi atala ba entreprise $1200 ça fond un commerce ba jeter mais nga après ça $1200 elle me dit là lelo goûter moi na mi balé kaka déjà na pesa mbongo mais na koma na ka obimisa ka mbongo problème au nga zo mona ma be o esali ki ngai na koma boye moi si na ngai d'abord quand il dit que na mbet non c'est personne de nazo ka sola bien te olambi banda ton olambaki maman tout ça na courant tout ça na cuisinière moi si on lamba na bakoni oh pour bakoni e belisa bilo bien oh mais dis c'est quoi ça courir ça la obé que tu peux t'imaginer que des jours passés awa ngala la lanza na ndako na ngai na bengi fura na benga yo ça va que non na tika ki ma desu na za osanga mbongo 500 comment dirais-je 500 fois pour son makala et on a la ma desu mais pour dire mbongo te alors c'est la vérité allo ba vérité maman ngapi na ba vérité le ko yo benga ki pour bosser la émission que ngana za moi si mabe ngapi na zo ba vérité na yo mama côté tout zali pour ils na non na passe de message pamba na mbongo wenzi pesa ngai non so makala ndenge ni côté tozali mai ebima na pasi tolongwa toke musika ko somba mai musubila be usala ke na mbongo ya pesa nga no ke somba mai ndenge ni pona sukola bilamba bana na kozwa ta ndenge ni on sukola ta mai defu tozana batuki ya mai beleti combien il faut ne que chérie to somba ta batuki ya mais poto ka capacité et permettre nga na sukola bilamba bana bien ya nga mopi na za la propre chemise ola tia salité. Oh, bon chemise de saleté, il aurait pas ça quand là on n'aurait pas ça. Mais ngana yoki ke babi alobi awa courant eza passe ma eza passi à ce que moi je sache limbisanga papa je fose na côté li était mai oyo eza déjà passi tant déjà na tondisi bilamba na ndako na ekomi ebele jour na kozwa mai ata na jus 2 bidons à 25 litres na olukana sokola tozana bana na bala 4 ouais sikoyo oluko sokola ya bana 4 bino papa na maman bolati bilamba combien de jours oluko sokola bilamba wana maman déjà lobi osombela ke lamba te mso eza pe belé te so oluka sokola bilamba mi ebele mai comme mukie savon comme ebele elamba obeba kaka fura to banga nzambe nga tinda na boutique na lembe pa camarade na to ke nzwa bilamba tuna sikoyo bilamba wana kinda ozona boutique wana mama entretien lamba ezate na osombela mandeni ozo ko entretenir biloko la pesa ote te okena na boutique ozo bilamba te bon siko yem sana siko robe ya fulia boye ya couleur ya boye robe wala ezika ndeni robe ozo tuna omoni robe ozo tuna ozo lukalo ba papa ozo lukalo te azo lukalo se défendre ba monene lokola yende amalamu s'il vous plaît na kosinga bino lo moko to kitana nukie to kita bopema vraiment respirer nena na lobe na mino banda ebandeli pardon bobisa musana na ngate ekomateo na sima émission oyo tata mwasi nano kokoto oyo bafandisaki bino babenga na kasi na koma témoin s'il vous plaît
chers internautes, les Kambozo, les Kawa, ils ont les deux couples. Donc, il y a couple, mon oyo, bazana, mobali, moi, c'est la négligence. La femme, maintenant, veut se défendre. La femme veut nous donner ses raisons. Parce que Toyo, moi, ça comme la négligence. Moi, ça comme la négligence. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Beaucoup de bénédictions, docteur Chirac, Moutoumoko bien. Donc, grâce ya maman onenga yebo sikoto komi pe koyoka avi ya basi mama lobi mai eza pasi papa pe saka mbonga wenza kokoka te na kata mbonga wenze akosomba mai akosomba savon akosomba nini et puis kaka na kata mbonga wenze wana akoluka nini mafuta nini et puis papa katokolo mama mususu ezaka eza nini et pas mino mibali wana pena limbisanga na okotela ye muki wana na ndimi soki moi si déjà la question facilité kutu boko ma oseka biso libanda nga déjà na mona ngo na mona moi si nanga kutu ye kutu yuma mbongo kutu na okena nga ngote na mela na nga ya tête na pese mukia lo baranete poneti ko na moye mama fura lo baranete pour s'exprimer awa pour ebekete arbitre moi na katikati la fille du maréchal appelle maman fura occasion sikoyo ndenge zana opesaka mbongo ya mukie mbongo ya mukie mama soma bosa po oyebikete ndenge aza bongo yata na soma mafuta te comme mesala ngane na mafuta mbila papa po ni tozo mosi na mafuta mbila so mbebe mafuta ya $50 $60 yo mo poko matsa niveau na ete la fille du maréchal moi si na lingaka e mingi mais loko oyo nga zo déplorer et la négligence tout le banano clair ngai to imaginer que na pesa ke lote yé moko na kibomo sina ya ko mizali sa teke no ezali bala na mizali ça peut bien non attends c'est là tes maman on se met des autres là miracle non miracle te attends la famille attends la bande ko na epete est-ce que nyo soto oh mais dit c'est quoi nyo soto il faut ngala sala il faut que tu pas na ngai maman tina kota na ndaku na yo famille nanga babiki azala ndaku ya libala so ba yo na bala yo oh so bon so bala ngai tant que l'on n'est pas na biso o tsenga na ndaku na skone po lingi na zelo sous charge tant on azala ke pas na biso bana prendre charge nanga mais tant on a commis pas na yo faut yonde ozo nga charge maman si nga moko na propre nanga na kuta ndinga zo bimisa $100 quand ndina kutie lelo na kuta yeka boy a pesa fille ke soit mafuta mais na ndako ya ye po yebike yanga pakola ne mafuta mbila ta la pesa nanga $10 na ndako ya ye bana na ye ils aura problème ata moi nia kata suki pamba ils aura problème non papa mo bala boye penza soko to moni ngandi na zande na zabu ko azolo bake o boye boye eza ponga mona misala ka chéri ponga mona misala kana sala bien ponga na wangani te pozolo bake o ngana zo négliger yo na kipaka yo te na nambaka na bakoni boye boye tango yo zolo bake mo sa sala ka basala mais faut tala moi si nanga mbala koni pona nini moi si nanga zala be pona nini moi si nanga tika suicidalité pona nini uta pona nini mais zo uta pona yo moko ponga monde na misala ki be papa yo mto linga ngaloxo non bien papa to kene to zonga pardon nga no bakisa nga pipi mungwa te na bilo na bino on bakisa te mais penza toujours moi terrain d'entente papa nayebi ke eza passe surtout majorité mibali pandi mama bene surtout ne toza na antenne boy ndenge toza liboso ya caméra eza passe nayebi ke bablo mususu ezo bima nango même si tu te défends maintenant mais nayebi ke moko ko bonga nango mais papa Katokolo na profiter ne to pesa kaka ba internet na biso conseil papa Katokolo papa Jeffrose vraiment lo comment qu'il faut qu'on retenir moi si azali image na yo moi ça za représentation na yo moi ça za ambassadrice na yo a représenter partout sikoyo moi si na yo obali déjà na mbongo et pas na bango bali mbongo bien sûr osombiete mais sikoyo akende lobi susu petite sœur apese li papa grande sœur apese body apese parce que odangeli biso famille na ye sikoyo wana eza suyete ba omona yonde osengi li papa yondo sengi body honneur na yo mais moi sino lingi yo na lobite que akende osenga so ni na lobike azala maman tout ça batut na on paye mon zangi des fois paye mon acheter bien au moins 5000 francs mon foutre transport cela ne veut pas dire que non na zangi non et ça c'est une façon de vivre
Bandekone pas arracher ngai air mobo. Des fois pe na pesa rapidement quelque chose. Mais on est normal. Alors bon so yi avec tam sunga zate. Maman, na mobali na ozola la nzapo 500 francs so mama kale zate ata yo mobo. Mais papa, on a invité. Mais lui pas nazo dépenser. Libanda to dépenser. Dépense nga na osa libanda. Est-ce que maman nana on a vu au hasard que ya sali musala zimbongo nyoso tout na bénéfice na nini tout akangi chérie nazoki $50,000 na longoli 500 francs na futi transport atakuto mais na donc yo ko sa bongo to za mobile mama ebisanga na qualité au monde ninga ndina zabu puis na zabu ya ko zula mbanga yende nga fanzi bongo akozula ngamba tangu yo so luka o sala ba fi ora qualité o sala ngai maman calme qualité moi si bena bolo so yo bisinga ndakuno na osaka mbala olinganga na osanga omoni siko omoni so place omo kende po yo zo mono nzenga na zetuna loka ko sika bala kate na balekte pardon madame est-ce que koko fanda donc so na comprendre bien souci ne zarando mananda kuna ngai souci ne zaka bongo te yango na siko na la sabongo papa ni bon zila Fallon tout ça clair Foura na peksa okata ba poil te na ki para ote nga peksa okata ba poil yé no ka lubana na boy so kati fotika ngoza onzie mwa nini nde babenga ngo nini nde ba jeune garçon bakata suki bo nakata bona sala bongo te de comme sous problème yango so malika mo sambusanga olingi to loba nyonso beaucoup ma musique te pardon beaucoup ma musique te papa Jeffrose aza moi sinayo il y a de milliers de gens qui nous regardent en ce moment à moi sinayo vraiment je vous en supplie donc elo mo ya baby sato ya boma libala awe zate elo mo pe ya boma na awe zate non na lobi amonte elo ko beaucoup tu na yo na ba avance na ba commentaire na musu tia zoloba awo benga o chéri no bolingo eza kaka et puis moi aussi oyo alobi kete asali boye ndinga te teinture parce que avoir penza na ndinga mabete bato wa mona biso ezo mona na kite soki teinture eza kite lox ngeza ngebi ma propreté mais moi si azo bombo bongo aboteli obana bande papa na ngai na lobi te ke papa Jeffrose asala bongo parce que il se défend à lobi bongo te mais pour na yo papa oyo oyebite nini oyebite ke moi sans akana pour sa mèche et ça côté na libala lobi kete otika ane na ndako obimate mo ke pesa wa azali banda kuna mèche pour ende bo utambola na nzela papa moi sina wana akenda ape wenze bato ba mona kae na mona no esika bato na mobali anani te bato naka wana moi si anani moi sina oyeba ko bongisa ye yeba ko soigner tout monde ba tout mususu ata azo mona musala na bango nene akomisi epe moi sina yo komisi na image yo lingi et puis moi si alingi mobali na ye mobali ne soki yebisi na lingi ozala boy ozala bongo et puis otie ba moyen na yo en jeu maman nga katiote excusez ngande na zui parent de zoloba ne na vandibo na ko sa ta ba 3 ans mbola bitanta tout na kwente mais na mona ba ninga musu na vai na bango na lupangu moi tout mon ba lati c'est bien moi c'est dans la table mais yanga ezala raté mais toujours ya se condamner na comprendre te na ba lo beti ba tout na to uti no wapi si n'est pas tout na ba terrasse na ba boîte o me ko mjala ndako c'est fini papa naza besoin pépété obima na ngalo bana ke matanga pas fait sur ba bengisi biso mais ya biso imbalé ka provoquer moi c'est dans to restaurant to boy et pas na ezala raté donc ça c'est grave c'est chaud ici vraiment c'est chaud ngana on profiter quand mona malobana bango bazo edenga pona yebisa yo papa oyo obimisa asu mama te peuple ko boiza peuple mo boiza ya pasi bon papa katokolo est-ce que le baraté il faut le baraté ngana za mobali na bi que bon moi c'est ngaza na chérie na qui place bon ozon arrêter tam sur le gabo place ça va andimina ça va ya za madame oui ce que ngana yebande aza madame bon makambo ne so mon circonstance so le bazo na ngai pe na ibalangelo au monde donc des fois na zo kufa nazo za la victimiser par rapport à hier à l'obarelo côté chérie ça va satisfaite oui ka bongo so na osala ndé na osala nzambe pona kota na kata cerveau ne pona iba qu'est-ce qu'il azo kanisa non mais quand même nous a ko tous a jeune bo vanda staff na baninga oyoka muninga ni mobwe zaki na mwasina nga pourquoi pas ozwa nga bonga te elongo ngeza mabe na tuno lelo ndenge olinga ngai ke elongo ngeza mabe e koma mabe yo bosani ndenge otema na ba kwe pona ozela ngai Lola za suki to ko tambisanga. Le barrage qui parle na ngwa na mais cher s'il vous plaît bande konanga omoni eloko eza très capital
Et ça vraiment très capital. Pourquoi? Maman est belé na bandako, ba souffrir na mambo, papa belé ba souffrir na makambo. Et là on mususu na yembike papa katoko ongo ki moi mukie ezeloko yo o tozolo baya ko bimisa maman. Moi c'est pas ça qu'on a pour ça mon pépété. Yebisanga so penza yo ye na butu moko to poko moko boy okuti maman bongisi déjà bana bien batikali na ndaku azui comme il y a le besoin na 19 ans tika na bandeko na ye azui alati na ye atali papa tanini abeti moi tout na coin yo okuti ete oyo kandeni. C'est ça. Si moi c'est libala, moi ça comme na libala comme ikoni te comme nzete azaka moi si o yo linga kiwana. Moi si yo lula kiwana ya jour ali boso. Ngai na boité. Tout na ye nga mela masanga te, mais ya mela masanga. Des fois pe na na bimbo pe ba pe na zongo a chéri ma, sombe pour bien na eto va na nda otomela. Mais na souci moi si na do ki kana poso bete. Oui mais oui, azana poso bete to azana. Tu es chez toi, azana ko luga akota nda ko balade. So vandi nda ko balade comme sumabe. Donc à cause de la comme la prison vraiment papa nanga la prison te bezanda kunaye avanda wana azala wana monde des évolué yo zong sera série ba téléphone ba GSM quoi ba touche monde est mon Android ba chaîne belé comment moi c'est Android moi c'est pas yo on se compare jamais la fille à quartier to ba fille mususu baza nanani arrêtez na zo mona basi muso ambala asa Facebook asa na WhatsApp asa na boy mais nga problème puis téléphone on sait là ti le papa je faut s'il vous plaît et ça ba touche téléphone on a zo salila na lo faut rendre azabo so qui na uti musala moi c'est avandi bavandi na lupango parce que na lupango tout ça moi 2-3 personnes na lupango ba voisine en fait ba coloratrice alors kanga suki parce que kanga suki peut bien aso ape mbonga suki na tika ta tu na tam ko monte ke mbonga kanga suki na tu na ngote pona yebike yo bimbo yo ça na salé oyebite na zo salé na yebike ozora mena bi monto zora te mais toi londa ko moko aba laksanga salé ta on na mona liboso le londe bana ba koma boy na mona kaka zwambo mo futa ndako futa nini boy et suki salaire na ntini nga vandi mo bali ndinga za mo sina ndako nga na mona salaire après ça ba ke mo c'est va changer et où t'es pas nani nga na uluta musala na ye 16h 17h na ponctuel 16h 17h na zo ndako mais bonjour avant d'aller au suki ici li kinga nda bengi mwana mwana bisa mwa sali boso bilone tia papa bleu oh nga bala bilone tia nga bleu yuza mwa sina ngai ako kanga suki na yebo ti ya mwana na se senti na vani nga mwana ndako boy natali télé na salon na tikeli bana bata dessin mais na koti na chambre natali télé nataka ngamo na bimi na kei na na vani nga libanda na ba master ti moi 22h na zo parce que hier aza focaliser na suki na na nzimi na bike kotana na sani mabe na wanganya ngoti mama na nzimi ke pona mipesa mingi na okanga suki wana nzimi. Oui, ezaka bien moninga zo ndima boy. Muto zo ndima boy, eza bien muto ndima mabe na e. Vraiment et touché nga, vraiment merci maman Foura. Papa Katokolo, papa Jeffrose. Na eloko mo nga na olinga na comprendre. Yo lobi ke na ero ya kokuta mama azo kanga suki focaliser na suki na e. Eza bablo mususu nga na za moi. Na zo ba boy mingi na mwasi. Na vie vraiment rambobelé, na mo pe rambobelé na vie. Moi si déjà a au monde qui au sommet la lambate et puis peut-être na yebi na ngate so ezaka bongo na lo ba pona papa baza libana moi si osaka su ba complimenter. Moi si o laxa su te que o désiraka parce que désirer moi si eza déjà ozora ko betie tout. Moi si penza ozopese susu bolingo moko boete bablo mo besoin changer moi ça perdre confiance. A perdre confiance en soi a ko ka su pe komi bongisa te. So ko ka komi bongisa te wana yo po ya okute abongami te ala salite ozope courage ya obimisa ete. Sikoyo ndisi eloko wana est-ce que penda yo za sûr que nanda ku opesa papa maman ezarate ke msusu maman lati boyese opesa ta compliment olati bien olati mbe to olobana suki on a sepe nangote est-ce que zalaka et ça la là tant de maman ya compliment tout naie ngala bima na boutique na somba string nga moko mobile na sombeli mwasi na string na ye nango ese chérie lata obika botela nga incompréhension ndiga kainga na mwasi ndumba ngamo mukolo mwasi na lobike natana besoin ta string te bloka bandumba lobi oh mais ngai munazo senga nalinga ngote obite ezoksanga nalinga ngote ta o suksanga moteme ne ko mpa ko suka e ko mo suka bela musozo loba
Et comme on souka. Calmez-vous, madame. Quand nous avons raison, on te besoin de tina. Tala, toi, banana ndako. Ok. Madame, pardon, faut que aussi ça. Et mais tu es pas au bon guisat. Akimi. Tu vois? Je fausse l'andaï. Vraiment, excusez-moi, Landa moi sinon, pardon. Excusez-moi, Naboye, Zalana Baby Saki, excusez-moi, chers internautes, vraiment, vous nous excusez. Au moins, maman Baboye, des marambou oyo, et les gars, vraiment, Nailo Kwesami Lelo, je veux maintenant m'en tenir compte. Dans nos bains, à ce qu'on va couple, tout sur la nene moko toyo kani, pour ça ma soubo était, excusez-moi, moi na continuer mission exacte dans que mission katani na katikati, to combien de temps na soukate, vraiment, je sais que prochainement on a aussi l'effort, peut-être na calmer bango, na yamba bango soit na comme un système ya rozora ba couple parce que ma besoin pour na osungabino et loko nyon sur les kiawa, moi je conclus que ezali manque ya dialogue. Parce que lelo eye bani awa na kati oswa na kete ngana lingara boyete ngana lingara boy kasi kati na kati na manka ya dialogue oyo au moins que muto osala o muninga lingite o paso sala wa lingite tema ba solo la raté et o sa pekete o lobite ngana leminga pe na lembi divorce salami au moins peut-être ba blo musu soki o mona ngo pa mutu mo boy moni o comprendre ngo sima mambo si bebaki vraiment papa maman bozwa katan et ça te kekara bobetara lisolo dialogue sala ki boye moi na biso Fabrice sala ki boye dialogue est très important pour ça ka ba bilan ya semaine pour ça ka ba bilan ya mois moi o penza ne totamoli ndenge nini e bomaka nango mutu teza nango ka lisolo nde bobetara lisolo ya dialogue nde bobetara lisolo ya match nde bobetara lisolo ya théâtre ya film ya série pour nite bobeta pe masolo na bino film o eza ya vie film na bino mibale bobetango botika na lisolo tata mwasi mama leka sala ki boye chérie ndenge za boye mikolo zo mona ngande nini ndenge za boye mikolo o mona ki jour na te jour na sepelette et puis soyez sincères, faites-vous des reproches avec amour parce que ça moi si na yo kutana o lula ki pose la ka o lula ki on a tu dois au PC confiance au maintenir au ça qui a maintenir confiance na ye mon parce que moi je suis en confiance na ye à se sentir ta reine elle se sentir reine a robandaka ko zo soin na ye pour se pédisa yo et puis moi sous ça les compliments sous ça les compliments les lobi mobile nanga se kalinga eloko abando ça la ka bolamu wana yo pe maman zala na tendresse. Ata moi papa azo sala lelo moi zo se pesote kolobana on a minute on a te luka moko bo fandi si bo solo liba ya bien ya kimia bana balali vraiment naza je suis un peu démoralisée parce que mission nanga katani dans mon cousé donc to sollicité je vous dis merci vraiment au revoir à la prochaine to kutana vraiment à la prochaine merci beaucoup.